Mbote bandeko balanzi ya vuva mu télévision to tondi penza bino botondi mingi na lolenge bozali kopesa biso attention na bino. Tokutani biso na bino awa na kati ya émission mokolo mwalelo ipai wapi totangaka calendrier négro africain oyo ezali manaka ya baindo. Calendrier négro africain eza simple. Lelo na kati ya manaka ya baindo tozali nkandu mwazomi na mibale na sanza ya mitano na bopemi ya misato pe na mobu mokama na tuku misato na mibale wana ezali manaka to pe mokolo na kati ya calendrier négro africain nkandu dont tozali dernier jour ya 3e semaine na kati ya 5e mois na biso ya l'an 132 kati ya calendrier négro africain oyo toyebisaka bino ete bosimba malamu totika kosalela ya bapaya pona nini koumela kaka kosalela ya bapaya tosalela pe oyo ezali ya biso moko tosukaka kaka wana te balanzi ya fuva mu télévision topesaka bino pe lisusu kaka mokolo yango na calendrier gréco-romain oyo ezali manaka ya bapaya oyo kala mingi te bozotika yango déjà. Lelo na kati ya calendrier gréco-romain tozali lundi le 25 janvier 2021. Tosukaka kaka wana te balanzi ya vuva mu télévision totalisaka bino pe lisusu ba événement likambo nini yango elekaka mokolo ya lelo le 25 janvier. Lelo le 25 janvier na 1971 ezalaki bongo bokoti na ebonga ya tata mokonzi wa ekolo na mboka Uganda. Idi Amin Dada ayebaki bongo kokota na kati ya ebonga, azwaki ebonga ya bokonzi ya kokamba mboka Uganda. Lelo le 25 janvier na 1971 na banzi ete lelo na mboka Uganda bazali kokanisa mokonzi na bango, bazali kokanisa mokolo yango ndenge nini elekanaka, mokolo yango ndenge nini ezalaka. Malandi ya vuva mu télévision tosukaka kaka wana te na ba événement lolenge mo émission mokolo mwa lelo ezali mokolo ya lelo. Donc totombelaka pe lisusu na ba nyonso oyo babotama mokolo yango bambotama elamu bambutukulu ya mbote na bino ba nyonso oyo babotama lelo le 25 janvier totombeli mbutukulu ya mbote na wabiso nengwa senga luyeye oyo abotama lelo. Toyembeli ye penza lelo po ete ye abotama lelo. Totiki esika na régie po totombela na bango nyonso bambotama elamu. Totondi penza abino botonzi mingi wana totiko kiembela nengwa senga o abotama lelo elongo na bango nyonso baye nyonso oyo babotama lelo le 25 janvier. Tozangi lisusu na régie totala bilili nini oyo tolengelaki mpona bino na mokolo ya lelo. Ya malonga awawa ezo rendre mboka indépendant. Alors lisusu na poser na kotuna motuna kaka na bandeko ya catholique. Hymne national otoyembaka ya Congo esalema na Sango Boka aza mupe. Sikoyo tangu Sango Boka na mokili ya molimo azoyoka ete ba katoliki bandeko na ye basango batikala bazobundisa indépendance oyo yembelaka oyo asalelaka nzembo. Sikoyo baza pour ye to contre ye.
est-ce que inspiration ya sango boka eutaki na Satan to na Nzambe? Pona nini bandeko ya Église catholique batikali lelo baboyi kotosa hymne national et bazo préférer néocolonialisme parce que na suka ya Nzembo wana balobi ndai ya bonsomi tokotikela bana na biso. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité et pour toujours. Pona libela. Lelo 57 ans, hein? Tokomi même na 58 ans parce que na 2018 toko célébrer 58 ans ya indépendance, il y a le 30 juin oyo mindele baza kondima ngote et puis église catholique azondima ba belge ba commander ye et puis bandeko na biso mususu ya opposition pe bazondima ba belge ba diriger bango pona ko bafouer hymne national, pona ko bafouer makila ya le 4 janvier, pona ko bafouer ba corps ya le 30 juin. Nandimi te ke milimo bakoko ko pardonner bango nandeko na bango sango boka nandimi te ke ako pardonner bango na ndenge bazo trahir œuvre na ye pe bazo détruire yango. Balandi ya fufu mu télévision biso na bino to landi elili nini oyo to lakisi bino. Toyebisaka bino tango nyonso nengwa bundu alobaka tango nyonso ezalaka kaka te mpona koseka na kati ya bandako to pe mpona komona likambo moko mbala mosusu elekaka yo omonaka yango te. Kasi toyebisaka bino tango tolakisaka bilili wana ezalaka po tosimba maye ya motuya leson nini oyo otire na maye oyo tolakisi mpona mokolo ya lelo ya kobakisa eza te biso nyonso tolandi bilili yango totondi mpenza bino botondi mingi na lolenge nini lolenge oyo bopesaki biso attention na bino tokozanga te kotonda mpenza botondi kozongisa lisusu botondi na équipe technique mobimba ya Vuva mu télévision lelo na nsima ya bilili tosungamaki na tata Mayunga Futila basungamaki na Nengwa Mayunga Songo bango bazalaki wana na nsima bilili tozalaki coordonné lelo na cordon kivuya pe supervisé na tataka Nkonda Mbui bango nde ba supervisaki émission mokolo mwa lelo ya lelo tosungamaki pe lisusu na tata Zubila Nengwa Banzoza na tata Ntsumbu Maimona basungaki biso na mokolo ya lelo biso na bino tokutani na mikolo mizali koya nkandu elamu na mabota mabino bonso. Ibeleba yebite utamokile kelama isani mami buhebele olelo ye bandite